To lingi bato ba fragilité, bato ba somba makana facilité. Te. Biso ata bino kuna bozolamba ngombe. Bo banzi pe, bo kati pe na ngomba bo bimba pe na bo banzi kolamba. Biso pondu to kolinga to lia pondu na biso. To bona biso ngombe na bino. To ndimi na biso to souffrir mais to zana ba papa. Mais to somba makate. Mais soki bino boza ko somba ma po boya ko manipuler bana tata sima imba okiangani awa na ko bimisa bino nampoasa. Na bomba bino te. Il faut mokile yeba ke bato musu ba somba bango. Poze belé ya. Mena yeli Daniel Dibuya. Ba journaliste. Bato ba ko lobela tata sima imba okiangani internet. Bato ba tata monene ya nkamba na internet. Bato wana bazimbisi balingaka bongo te. Bazotala bato baza faible, bato baza facile à manipuler. Bakoya ba solliciter yo, ba pesi au moins chicon pona nini? Po aya ko critiquer église kimbangiste na forme moko indirectement. So biso bato bongo to lingi bango te. Yango wana ngana zobimisa ba vérité ya bato déjà ba sombama. Bozo mona Daniel Dibuya azolo bel église kimbangiste makasi. Azolo bel église kimbangiste makasi. Azo témoigner ba papa. Mais azo critiquer église kimbangiste indirectement. Pona nini basomba bango. Likambu ya malamu babundisaka yango kaka. Message de sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani. Suivons. Likambu malamu soki ezali babundisaka yango. Babundisaka lui babundisaka te. Je te relanda wana. Très bien bandeko nanga tolani na bokebi nyonso. Likambu ya malamu babundisaka yango kaka. Ba papa na biso bazwaki mokano mokolo mwa dimanche ba matana Yerusalemi le 29 juillet 2025. Ezali likambu ya malamu oyo bakobundisa yango. Mekasi bandeko nanga tozala makasi na mabondeli. Distraction te, divertissement te. Parce que mon initiative na kobwaka une sorte de divertissement. Tokobosa nango kaka na katikati ya mois de juillet awa. Tobosani. Mona pe kaka na fin en juin tobosani. Toke na biso na makambo na biso misusu. Ezali bongo te. Nkolo yesu mwana na Nzambe amataka na ngomba. Asalaka 40 jours, 40 nuits. Pona mabondeli. Papa Kimbangu bazoya kokanga le 6 juin. Abondelaka. Akotaka mabondeli. C'est très important pour na biso to kinde na mabondeli pona ko pesa na ye moko Nzambe likambu oyo. Ezali gestion na ye. Mais kasi ayoka kolela na biso. Ezo sala pasi ko défendre lingomba libanda bawe barake bakabwana. Ezo sala pasi lokola likambu oyo zongi. Bazwi mokano oyo. To sambela ekokisa makino na suka. Tozana divertissement te. To kende lutende le matadi mayo atala bandako. Totika likambo na libondeli te. Merci. Bandeko na bakoya siko te pona ba comprendre te. Mais Daniel Dibuya sans qu'on réfléchir, sans qu'on fasse l'examen de conscience, bango belé na bambote munjila e na bato ndenge na ndenge ba bébé spirituel nyonso bazwa ki réflexion na ndenge na bango. Aye ko sala vidéo ate ya bakimbangiste bakote ba prière po bato wana bakoma nkamba. Bakota nkamba. Donc bato wana bazwa ko détourner nkamba. Ye ali to kote la bango ba prière po bakota nkamba. Bomoni bato bazaki na ngambo ya bato 26 pour na programme bango basala ki okota nkamba ba Daniel Dibuya. Mais tellement alia kambongo na bango. Esengela ki asala likambo wana po ezaki important. Eza mawa. Biso to okota prière na bato yo bato sa batata te. Bato yo batinda bato basala passe mo kianga ni mabe. Bato yo o armo basolele apesa bemba prière na 2006 ayebisi ngam na tika na makambo nyonso ngane mona diangenda na oselo prière apesa bemba apesa de jeep makambo nyonso yela kabine bondima kate. Mais qu'est-ce qui se passe? Yango bo mona ke bozaka ba bébé spirituel
bana nzambe ba mukie bana ya papa ba mukie kaka ba bébé spirituel batu na soloka bilema bango balingi nkabe kufa kaka batu wana neti bemba apese mituka achaye maboko abondela pona ye ayebisi okozwa bokonzi mais soko ozwi bokonzi eloko kanga na sengi yo benganelanga grand frère na biso wana na kati ya nkamba po kiti wana eza ya nga tata na nga nde mutu atika yango kiti wana eza ya nga lingomba oyo eza ya tata na nga nde muna kovanda na kiti wana ayiba esika na nga bemba ndima eloko kotisa bemba prison pona nini pona bozoba wana ezalaki libabe nde balatisaki ye ya moniki babondeli pona ye me nzambe siko asiliki atindeli ye siko kanda na ye esalaka nini akota prison akende kopurge na prison pona nini pona baerreur kozanga koyeba bemba asilikela Arma asilikela ye siko batu wana na yelaka bino deja makambo na bango depuis kala avant makambo esalama na bande koya de na makambo na bango baza batu te baza batu bakota de na monde mabe tellement kamba eza ko avancer bango besika bakei esimbi te donc kambe kweya kaka makambo na nyonso sans ko réfléchir tellement aza mutu na bango esengela ki asala eloko wana po bango baza na ngambu ya batu wana susi na bango ezalaka ke batu wana bakota ngamba menzoka nde bango baza dignité bakokota te basombama deja papa ye moko alobi bana ya gombe na mokoto esi basombama mais yo yela batu ba analyse boko bidon et ba bébé spirituel non ezalaka te dimanche o papa simoki mbango kiangani alobaki bana na nzambe na bana ya satana tokabwana kaka po respect ekota Daniel Dibuya kande asalaka ba analyse na ye ayeko démentir alobi ke ndenge batu bazoko interpréter ke papa simoki mbango kiangani alobeli bandeko na ya 26 ke bangonde bana ya nzambe na bana ya satana to kabona ka po respect ekota donc ye sikwa ye oteya batu oyebisa batu ke azana problème na bandeko na ye te ye akoki jamais kolobela bandeko na ye bongo biso nde toza ko interpréter yango mabe na comprendre te bana nzambe na bana ya satana to kabona kaka po respect ekota makambo ne bande ko bima pona nini po to komaki na tango yo bango baza ko préparer ba ya na makasi dimanche yango ezaki yango wana bango bakoya na makasi papa pe alobi bana ya nzambe na bana ya satana to kabona po respect ekota bango baza bato bapona nzela na bango baza bato babima lingomba baza bato batosa molimo mosantu te baza bato batosa programme batata te bato bakenda baki kotambwisa bana ndenge na bango bakoti ba franc-maçon ba magie basali ba pacte ya makila bakomi kokende na ba Londres na ba Italie siko bazotambwisa bana idéologie na bango batambwisa bana idéologie nkamba te banani bana nzambe banani bana satana comment yo na papa to vani bana tango mulai 22 ans 23 ans 24 ans ya kobokabwana ya séparation église kimbangisi baza koteya biso mikolo nyonso Satan Paul Dibuya bango moko pe babimisaki liloba wana ke Satan azapa na bango mais yo ozoyela bato ke papa zolobela bango te bozolobela banani bakimbangiste ba o baza mukie bango nde bakenda nde baza bantete do ba o baza na kati ya satana bango pe okobima bakolanda pe kaka nzela wana po banzele ko mibale ya nzambe na ya Satan 26 l'église kimbangiste 26 ya satana église kimbangiste nkamba ya nzambe pourquoi bolingi hypocrisie bolingi vérité ote Daniel Dibuya omoni place ozo komibimisela koza mwana satana yangoyo batu bazali kosala ba fausses interprétations na maloba oyo elobamaki omokolo mwa dimanche 22 juin 2025 na mboka ya Nkamba la Nouvelle Jérusalem epai ya yemoko sa divinité Papa Simoki Mbangu Kiangani.
batu bazali koloba pe baza ko continuer koloba yango ete tangu ya lobby bana na nzambe na bana ya satana il faut kaka bakabwana pour respect ezala batu balobi à s'adresser na bandeko na ye non non et non. Papa Stimo Kimbangu Kiangani n'a aucun problème avec ses frères. C'est plutôt vous qui êtes en train de faire de telles interprétations. Bilonde bozotia essence likolo ya moto po epelaka kase kopela. Mais souka déjà yeye, comme Papa Diangenda le disait, qui vivra verra. Le message de Papa Simo Kimbangu Kiangani est visa ki bandeko na yete pe eko visa ka bandeko na yete parce que nzambe za muta ya ba jeton te. Tous à la ramailler et tout ça fausses interprétations. Donc comportement ngo batu wana azoko valoriser bango kaka quel que soit mabe na bango ye azako tombola bango quel que soit baerreur na bango ye azako tombola bango po nani po aliaka bambongo na bango yango wana il faut atombola bango po andima déjà ko salela bango po bango eza ndenge na bango basombaka bato basombi yo siko tango makambo ezobima yo okoya siko na internet ya kokomisa yango propre ya kolave bango ya kolave image na bango yango ya salaka. Daniel Dibuya azui image ya Paul Dibuya ya temple satanique na bango eloko nini asali ayeko a publier yango mais azoya na langage moko boye a publier yango azo lakisa donc oko a publier yango azako lakisa yango penza temple ya fubu donc ça veut dire que azo panza mokili bo mona temple ya fubu yango mais azoya na elobeli moko boye pona nini po comprendre ete mais ngana comprendre ki ayaki pena lakisa temple esili temple etelemi temple ya fubu yango mais aye na manière moko boye bolanda yo lingi la yo sobi ki mona meso ki mona meso za na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava moko tezali elombe nani kumba oyo otula ba oyo bayedinga mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Okomba tata mwana pe tata Simo Kimbangu Kiangani. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci na tout balingara. Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngamoko pe naza bien, Papa Simo Kimbangu Kiangani nzambe monimo mosanto azali ko batela. Merci à tous nos abonnés, bato nyonso balingara émission Kimbangu nzambe rien que la vérité. Merci na ndenge bolinga ko yambanga na banda kuna bino bozwaka tango ya kotala vraiment merci beaucoup. Ba oba s'abonate bo s'abonner na chaîne na biso. Bolanda ka émission Kimbangu nzambe et la rabino ka vérité. Vérité ki mona meso. Eza matata. Bo s'abonner, bo sana ko s'abonner te, bo emaka ba émission. Il faut qu'on partage, qu'on commise la bango. Alors, tako bomone émission Kimbangu nzambe koti, zwa bakiti, benga famille, vanda, bolanda émission na bokebi nyonso. Obiso awa nde toyaka ko éveiller bino. Bandeko, tango yo, photos à la mayele. Tango na yaka ko éveiller bino. Poi, to boy oleka na posonguba. Bakomi ko somba batu. Batu wana bakomi ko somba batu. Oza mwana Papa Simo Kimbangu Kiangani. Molobeli ya papa, bako somba yo. Bako somba yo. Alors, na bandaki sujet ya Daniel Dibuya. Na silisa ki yango te. Makambo na ye eza chaîne, eza tala mulai. Yango wana bino bat bozolanda nga bo bengela nga famille Luboya bango nyonso bazo bakiti na bango bavanda. Daniel Dibuya azanga te famille Dibuya wana mobimba bazanga te bavanda wana bayoka nga na bokebi nyonso.
po biso tolingi na biso buzoba te tolingi bato ba fragile te bato ba somba makana facilité te biso ata bino kuna bozolamba ngombe bobanzi pe bokati pe na ngomba mobimba pe na bobanzi kolamba biso pondu tokolinga tolia pondu na biso tobona biso ngombe na bino tondimi na biso to souffrir mais tozana ba papa mais to somba makate mais soki bino boza ko somba ma po boya ko manipuler bana tata simo imba okiangani awa na kobimisa bino na mpoasa na bomba bino te il faut mokile yeba ke bato musu ba somba bango oze belé ya mena yeli Daniel Dibuya ba journaliste bato ba ko lobela tata simo imba okianga na internet bato ba tata la monene ya nkamba na internet bato wana bazimbisi balingaka bongo te bazotala bato baza faible bato baza facile à manipuler bakoya ba solliciter yo bapesi yo mwa chicon po aya ko critiquer église kimbangiste na forme moko indirectement soko biso bato bongo tolingi bango te yango wana nga nazobimisa ba vérité ya bato déjà basombama bozomona Daniel Dibuya azolobela église kimbangiste makasi azolobela église kimbangiste makasi azotémoigner ba papa mais azo critiquer église kimbangiste indirectement pona nini basomba bango Daniel Dibuya bato ya 26 bapesa ye $5,000 po a kritikaka église kimbangiste indirectement mingi baondima te mingi batiaka te na mosala oyo asalaka songa nazoloba boye eza pamba te nga moto alobelaka papa soki mba okiangani na bosolo aolakisa bato nkamba antuka nakolobela ye mabe te nakoya koloba boye te soki aotambola na bosolo biso toka kolobela bato oyo baza na hypocrisie bazosala likambo mosusu na se na double langage bato ya double langage base manifestaka na bandenge moko po comprendre eza pasi bafuta ye $5,000 po a critiquer église kimbangiste indirectement siko ekoki ko revese te eza politique moko bata 26 batambolelaka ngana na ba image na ochela bino na kolakisa no mo ba preuve mo ba image eza awa na ochela bino botala bata 26 batambolaka bongo ndenge moko na ba Jomak omona ba Jomak batambola basalaka ba émission façon moko boye na manière moko boye donc bazo critiquer nkamba mais bakendaka na manière moko boye donc ba manquement moko soigné quoi bazo critiquer na bango nkamba mais na manière moko boye po bo comprendre te yango siko idéologie bambote munjila bazalaka nango bazo critiquer nkamba bazo boya papa na ba manière moko boye donc manière moko soigner donc bazo critiquer indirectement pour bato ba comprendre te ba bébé spirituel est-ce que ba mona bango lokwa bazo lo mambo solo lokwa bango baza na vérité lokwa bango ba otambwisa bien mais en tout cas ba obungisa yango na musala basalaka yango to koma ba journaliste mususu ba komi nango tozo yeba bango bazana bango kutu facile à comprendre boke ndeko to na Daniel Dibuya makambo ngana lobby ba pesa ye $5,000 batu na ye be kiri na ye ba yebi yango et puis batu pe na lingomba ba yebi yango yende ngazawana akosa batu ke azwa te mais ngana yebi ke azwa et puis pe bango déjà baliaka mbongo ya ba Dibuya batu 26 depuis kala na expliquer bino ko uta na bango Lubumbashi ko uta na bango Lubumbashi ko ya na bango biti nini bayelaki na expliquer bino batindaka bango epai ya bato ya 26 po ba déstabiliser lingomba yango wana tata na bango bundisi lingomba makasi abundisi lingomba makasi akanzaki bakolonga me esimbi te siko mwana tango akoli akomi kosala pe mosala ngo de ba okoche ye ale ba ekolesa ye mbongo bayelaka $5,000 botuna ye c'est ça la vérité po bino boza tembe bomona akoloba
na déstabiliser ndenga za na buki ye mipanzi force ya kolobe kozala te pona nini pona yende na vérité oyo ebombamaki oyo eza vrai donc akokoka même koya ko se défendre te pona zo bimisa makambo eza vrai eza ya kati o bato bayebi te menga na yebi so na lobaka ngo avant te tant banayi kotolanga ko ba de n'importe quoi po tango nango ekokaki te nakoki kosala jamais likambo soki tango nango ekoki te donc soki moto aza korene na ye kotola kofinga kosala de n'importe quoi ata bato mosusu baza kofinga nkamba baza banana baza kofingana tango na bango nano ekoki te tango na bango ekokoka ekosila yango wana Daniel Dibuya alie mbongo azwi lolendo atie na nzoto eloko kaka ye bayebisaki ye akoko boya akoko tika koloba ko Papa Simon okiangani te fo lobela kango pona nini po bato ba comprendre te po soka yembala moko ko reverser boye en tout cas ekosimba te po bango babendaka bato malembe moral moko bo bayaka nango malembe donc yo te yaka na yo bato Papa Simon okiangani yo nzambe nini eza problème te mais yo yebi nde toza kokende mais papa zakona papa mbenza en tout cas bato 26 batia bango à l'écart Papa Simon Mbango kiangani bato 26 na babana na bango bandimaka na bango te po idéologie ba Jomak bayaka nango ezake tango baza ko critiquer nkamba ale bakotsa déjà bana na mitu bandeko baza kuna bakotsa bango ya mitu ke Papa Simon Mbango kiangani aza ne molimo mosantu te azaka mwana papa de alungana do bana ba papa kaka saka makila kimbango ndenge toza biso nyonso mais babombela bango vérité so Daniel Dibuya soki abandi ko kende na ba idéologie wana et ko reverser rapide il faut kaka a continuer ngazo kende mais azo critiquer pe lingomba na ba ndenge moko ya propre de pour comprendre ngo foza kanga pour comprendre ngo alia déjà bambongo na bango siko biso de bato balia bambongo makila totika ka bango te totika bango te ba effort aza ko sela wana énergie wana eza bambongo ya makila bambongo ya satan bambongo mabe bambongo bato mabe yango wana ba énergie aza ko salela ba énergie aza ko salela siko tango aza ko loba pe aza ko milakisa pe côté positif na ye mbala moko ya ko bomba makutu te. Alors, nous avons nos partis oyo. Tant papa José Ngenda tika kinzoto. Bande konanga nkamba ba filma na loyengete na ba téléphone te ozo filmer na yo. Mais moi nana tellement za na ba mvutima. Aza ko filmer ndenga lingi. Bato basoko quand même pas ko yebisa ke ba o ba protocole te bato bazaki déjà bazaki stressé nde bato bazaki wana donc muto ko landela ya zakite na kati ya temple parti wana kaka ndenge ebetaki kano place wana kaka ndenge ba caro ebetaki wana ndenge panzanaki kaka ndenge ba caro panzanaki wana na kati ya temple na matanga papa José de Ngenda mwana oyo azongo lokola série na yeko filme likambo ya bongo eza na tina moko ko publier yango te biso to lela papa biso to yeba banzembo to tambwisa mandenge papa lobi to lela te mais tozo lela ya na banzembo na ndenge bato bazaki na bakimia wana nde bato bazako tamusela bato bazaki ata na souci ya ko publier image wana te. Daniel Dibuya nebisa bino ye ekomaki lokola feti moko boye na matanga papa José de Ngenda mwana oyo azana esengo ya ba image azwa image wana niveau a publier yango ezaki mbala moko te mbala mibale pe te donc a publier yango na niveau moko epesa na kanda bandeko esala malamu te. Au moins quand même papa José de Ngenda a sepela na ete eloko ya salaki eza toza na matanga landela ba matanga soki pasuki yo omoni nini po opanza yango na mokili po opublier yango omonaki nini po ya bandolo baka eloko moko esalamaki po epanza na bongo eza normal te eloko moko esalamaki mais eloko ngo esalamaki ezalaki nini réponse ezate
ezalaki vraiment pasi ye moko kaka o botika kolebisa kondima ya bato nzoka yenda ye kolebisa kondima ya bato aza koyebisa to eloko moko esalamaki ya malamu te po depuis kala ebetaka te kano oyo ebetaka te yo epanza na bakaro oyo kaka na moma eliwe papa Jodi Angenda eloko moko esalamaki eloko yango mpe alobaki te donc omonaka moto oya na babiloko moko boye ya kokitisa kondima ya bato me na bamaniere moko boye donc esalaki vraiment malamu te natia na baimage wana botala nona image oyo bandeko na ngai histoire ya Caro oyo ndenge panzani mingi bazolobaka eza coïncidence mais eza coïncidence te bandeko na ngai biso tozalaki na kati ya temple bandeko na ngai ndenge yango ebeteli eza te ke oyo elembaki bato baniataki te bandeko na ngai. C'était bien avant que Papa Estkaka n'entre. Bien avant Kutu bato bandimi bakota. Juste corps ya Papa Rigen ezalaki wana. Na oui place jeteki, place ba jeteki ba yembaka wana. Place ndira pe Papa bimela kaka wana. Donc Papa bimela na tronçon na pas bimali banda so si maloba na dimanche. Eza au hasard te. Elinga ezelaka jour Papa Rigen. Bandeko nanga soki bozalaki te botika ko lembisa kondima ya bato misusu ke non y a rien, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bozalaki te bomoni makambo eleki na temple te lelo. Makambo eleki na temple. Boye bien ngote bomoni kaka Caro ya pamba. Eza quelque chose qui est dedans. Ndenge beteli boum. Mbala moko ekabwani. Bandeko nangai totika ko réfléchir partout na makambo nzambe to ko réfléchir. L'église kimbangiste hasard ezarate parce que Caro na ba sala yango kala. Ceux qui pasuka mbele pasuka déjà. Mais pourquoi seulement attendre le jour de Papa Rigen? Il y a quelque chose. Et puis bato bazolo bana bango non, il y a rien, il y a quand même il y a quelque chose. Donc il y a quelque chose et loko moko esalamaki. Bato bazala bango na kimia balobi na bango kete eloko esalamaki nango te ezaka kaka panzani tellement que bato bazaki ebele matanga ekozala kaka eloko moko elaki wana bato bazaki na baide kaka na ndenge na bango po eloko pe esalamaki ezalaki te biso tomoni eloko te tomoni kaka epanzanaki message moko eyaki te papa na nkamba alobeli yango te na temple alobeli yango te journal papa alobeli yango te eloko moko alobaki eza te. Mais ye azoyela biso kaka moral ke bato bazolo bakelo ko salamaki te epa na ye alobi non botika kokita kondima ya bato do bato bazana baona kimia ya ozoma lokwa kondima bango eza kokita botika kobebisa kondima ya bato eloko moko esalamaki bomoni moral donc bato bazomona na bango ke eloko esalamaki nango te bana bango na kimia mais ye alobi te eloko esalamaki eloko moko esalamaki. Fallait yebisa biso eloko esalamaki me alobi yango te eloko esalamaki et puis asalaki yango mbala moko te moko akolobaki papa simoki mbongo ngani wana na koti te azali banda mais moko akolobaki ko kote papa simoki mbongo ngani tango azo kota kaka baboko pour des langages siko pourquoi. Voilà bandeko nanga toze belé tozo mituna image onatie séisme oui salami na kati ya temple kimbangiste omokolo malelo Papa Estkaka azalaki na kati ya temple te ezalaki kaka cercueil ya Papa Rigen ezalaki wana toyoki kaka donc coup d'honneur boum na temple côté bana jeteki bavandaka na kati ya temple directement nde bozomona wana na te ba image ba Caro et s'est fissuré bandeko nanga ba Caro et s'est fissuré na kati ya temple séisme salami na kati ya temple lelo Papa Estkaka kutina na koti te Papa Estkaka azaki na kati ya temple te tout ekaboli mama robongo nde na teli bino ba puis bandeko na ngai tant Papa Simon Kimbangu kia nazo kota na kati ya temple alors ba Caro et s'est fissuré donc tant rara koti makolo Caro et s'est fissuré dans le modèle Obozomo Nangowana. Voilà. Des langages. Siko nyonso wana. Po gagner nini. Biso nyonso tozaki na ba choc, tozaki na passe. Mutu moko te azalaki na
idée ya republier ba image wana banda kolobela ngo mutu moko ta lobela ki ngo par ye moko po to mona ki tina ya kolobela ngo te est-ce que wana eza kotombola lingomba to eza kobebisa mitema ya bato pourtant ozoloba bongo ça veut dire que papa José Dangenda ke na kanda ake na kanda siliki donc okende na ye donc alinga buka ka nkamba ngo kweya nango kaka toyebi te liloba nini eza na kati wana tozolinga toyeba eloko nini oyo ye amonaki esalamaki wana po karo wana epanzana nde epanzanaki bongo eloko nini oyo alingi kotia na mito ya bato esalaki malamu te omoni siko manière oyo nga nazoyebisa bino ke bayaka bongo bokomona kolobela ne papa mais akoya na bamanière moko boye double langage de langage ana langage mosusu na balangage mosusu ya négativité mais ye akoya nango na ndenge propre po bato bacomprendre te po babebe spirituel baza na kati ya lingomba bacomprendre te mais azoya kobimisa liloba moko ya mabe aza kopesa message moko ya mabe mais asali yango na ndenge moko boye po bato bacomprendre te eloko asalaki wana ezalaki vraiment malamu te esalaki esengo te même papa José Dangenda bandeko na nga asepelaki na ye te ntango nga nazopesa message oyo nga nayaka koloba makambo pamba te mpo nga namilobelaka te nayaka nde koloba makambo oyo ezaki esepelisi lola te esepelisi bapapa te esepelisi bamvwala te basepeli na eloko oyo asalaki te po ye aza na message clé ya kopesa bato te pourquoi esalamaki bongo mais quelque chose eloko moko esalamaki mais ye ayebi mpe eloko oyo esalamaki te esalaki vraiment malamu te c'est pas propre ezaka koyokisa lingomba soni alors kote wana toleki nano ntango tokomaki na moma oyo bato ya 26 bakomaki ke yo bakoya nkamba na force bakoya papa lobaki ke likambo ya nzambe babundisaka yango kaka sikoyo na compréhension ya babebe spirituel roi Daniel ye alobi ke bato ya 26 balobi bazoya mais papa songi maokianga nalobi likambo ya nzambe babundisaka yango kaka fallait sikoyo aluka kosala ba recherche ayeba pourquoi papa alobaki likambo ya nzambe babundisaka yango kaka tellement bango baza na mayele ya classe message spirituel baa nango te donc a comprendre te bamoko ayeko répondre alobi nini ke tokota mabondeli po likambo ngo ekokisama esalaka soni ozolobela lingomba mais lingomba ngo sikoyo eza divisé bato bayebi kaka lingomba nde panzana ekabwana esalaka soni tokota ba prière nzoka nde papa alobaki likambo ya nzambe babundisaka yango kaka mpona nkamba na ye lola Nouvelle Jérusalem bango bazoya na solo te mais bazoya nde koyiba eloko bato bamonaka lokwa baventure bato bamonaka lokwa baventure nzoka nde likambo eza likambo moko oyo papa Dangenda asalelaka yango déjà accident avant bitumba oyo batiaki baimage na kati ya temple balobaki maloba ya papa Dangenda accident asalaka mpona kotia barrière ya likambo bango balinga basala po ezalaki pouvoir moko ya monde des ténèbres balinga baya nango balinga baya ko détourner nkamba bazwa pouvoir pona nini nkambe ko ya fubu etelema bilo mona fubu na ndenge zate siko nkambe sika nzamba vandi yazali nzambe ba projet na baonde ayebaki yango lobaki ke likambo ya nzambe babundisaka yango kaka ye moko ayeko lobaki bande kona bakoya siko te pona ba comprendre te. Mais Daniel Dibouya, sans réfléchir, sans qu'on fasse l'examen de conscience, bango belé na bambote mundi la ena batu ndenge na ndenge ba bébé spirituel nyonso bazwa ki réflexion na ndenge na bango. Aye ko sala vidéo ate ya bakimbangiste bakote ba prière po batu wana bakoma nkamba. Bakota nkamba. Donc batu wana bazwa ko détourner nkamba. Ye albi to côté la bango ba prière po bakota nkamba.
omoni bato bazaki na ngambo ya bato 26 pour na programme bango basalaki okota nkam ba Daniel Libuya. Ba Daniel Libuya donc ye ayeko teya bandimi o balandaka ye. Bokota ba prière likambo ngo esala bandeko na biso bakoma ngamba. Mais ayebaki fondima ya likambo te. Mais tellement aliaka mbongo na bango esengelaki asala likambo wana po ezaki important bolanda likambo ya malamu babundisaka yango kaka. Message de sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani. Suivons. likambo ya malamu soki ezali babundisaka yango babundisaka lui babundisaka te biso tokolanda wana. Très bien bandeko nanga tolani na bokebi nyonso. Likambo ya malamu babundisaka yango kaka. Bapapa na biso bazwaki mokano mokolo mwa dimanche bamata na Yerusalemi le 29 juillet 2025. Ezali likambo ya malamu oyo bakobundisa yango. Mekasi bandeko nanga tozala makasi na mabondeli. Distraction te, divertissement te, parce que Moïnisata na kobwaka une sorte de divertissement. Tokobosa nango kaka na katikati ya mois de juillet awa. Tobosani. Mona pe kaka na fin en juin tobosani. Toke na biso na makambo na biso misusu. Ezali bongote. Nkolo yesu mwana na Nzambe amataka na ngomba. Asalaka 40 jours, 40 nuits. Pona mabondeli. Papa Kimbangu bazoya kokanga ye le 6 juin. Abondelaka. Akotaka mabondeli. C'est très important pour na biso tokende na mabondeli pona ko pesa na ye moko Nzambe likambo oyo. Ezali gestion na ye. Mais kasi ayoka kolela na biso. Ezo sala pasi ko défendre lingomba libanda bawe barake bakabwana. Ezo sala pasi lokola likambo oyo ezongi. Bazwi mokano oyo. To sambela ekokisa makino na suka. Toza na divertissement te, tokende lutende le matadi mayo atala bandako, totika likambo na libondeli te. Merci. Voilà. Eza mawa. Biso tokokota prière na bato yo, bato sa batata te, bato yo, batinda bato basala baso mba okianga ni mabe. Bato yo o arma basolele apesa bemba prière na 2006 ayebisi ngam na tika na makambo nyonso ngane mwana diangenda na oselo prière apesa bemba apesa de jeep makambo nyonso yela kabne bondima kate. Mais qu'est-ce qui se passe? Yango bo mona ke bozaka ba bébé spirituel bana Nzambe ba mukie bana papa ba mukie kaka ba bébé spirituel batu na soloka bilema bango balingi nkabe kufa kaka. Batu wana neti bemba apese mituka achaye maboko abondela pona ye ayebisi okozwa bokonzi. Mais soko ozwi bokonzi loko kanga na sengi yo benganelanga grand frère na biso wana na kati ya nkamba po kiti wana eza ya nga tata na nga nde mutu atika yango. Kiti wana eza ya nga lingomba ko eza ya tata na nga nga nde muna kovanda na kiti wana ayiba esika na nga. Bemba ndima eloko kotsa bemba prison pona bozoba wana ezaki libabende balatisaki ye ya moniki babondeli pona ye. Nzambe siko asiliki atindeli siko kanda na ye esalaka nina kota prison akende ko purger na prison pona ba erreur kozanga koyeba. Bemba asilikela arma asilikela ye siko batu wana na yela kabino deja makambo na bango depuis kala avant makambo esalama na bande ko yade na makambo na bango baza batu te, baza batu bakota de na monde mabe tellement kamba eza ko avancer bango besika bakei esimbi te donc kambe kweya kaka makambo na nyonso sans ko réfléchir tellement aza mutu na bango esengela ki asala eloko wana po bango baza na ngambu ya batu wana susi na bango ezalaka ke batu wana bakota ngamba. Mais nzoka nde bango baza dignité bakokota te basombama deja papa ye moko lobi bana ya gombe na mokoto esi basombama. Mais yo yela batu
ba analyse beaucoup bidon et ba bébé spirituel. Non, ils ont la raté. Pas seulement na ba zimbisi. Ba zona ndenge moko boye. Mais batu ya mabe. Alors te manzabe pe apesa ba ne mayele, yango biso tozawana kaka pona ko détecter bino ko binisa bino na mpoasa. Dimanche o papa simoki mbango kiangani alobaki bana na nzambe na bana ya satana tokabwana kaka pour respect ekota. Daniel Dibuya kande asalaka ba analyse na ye. Ye ayeko démentir. Alobiki ndenge batu bazoko interpréter que papa simoki mbango kiangani alobeli bandeko na ye ya 26 ke bango nde bana nzambe na bana ya satana to kabwana ka pour respect ekota. Donc ye sikwa ye oteya batu koyebisa batu ke azana problème na bandeko na ye te. Ye akoki jamais kolobela bandeko na ye bongo. Biso nde toza ko interpréter yango mabe. Na o comprendre te. Bana nzambe na bana ya satana to kabwana ka pour respect ekota. Makambo ne bande ko bima pona nini po to komaki na tango yo bango baza ko préparer ba ya na makasi dimanche yango ezaki yango wana bango bakoya na makasi papa pe alobi bana ya nzambe na bana ya satana to kabona po respect ekota bango baza bato bapona nzela na bango baza bato babima lingomba baza bato batosa molimo mosantu te baza bato batosa programme batata te bato bakenda baki ko tambwisa na ndenge na bango bakoti ba franc-maçon ba magie ba sel ba pacte ya makila bakomi ko kenda ba Londres na ba Italie siko baso tambwisa na idéologie na bango ba tambwisa na idéologie en kambate banani bana nzambe banani bana satana bango te ba fungoli lingoma muso église kimbangiste mais mokoto source nango mokoto. Et puis Angola to comme la denzela et qui simbesi na denzela te ezaka na nzela moko bato basali bongo bake 24 ans babundisi lingomba bazo ko bundisa nkamba ba analyse moko satanique ba bebisi mitu ya bana ya bato bateya bango ke papa simoki mbango kianga za ndeko na baba baza ndenge moko bango batia ngo na mitu balinga kutu te kobenga ye na kombo ya tata simoki mbango kiangani babenga ka simoki kiangani balongola ye kimbangu pona bandimi wana bato nyonso bakende ba comprendre te mais ye alobi ke papa azolobela bango te azolobela nde bandimi o biso toza na kati biso nde bana nzambe na bana ya satana to kabwana nzoka nde tango banzele komi mibale église kimbangisi na 26 donc 26 ezali nzela ya satana po ekoza nzela nzambe te ekoza la jamais nzela nzambe po nzela ya nzambe eza source o mokide yebi nkamba Nouvelle Jérusalem ezali nzela ya satana donc so pe batu ya mabe baza na kati batu na bango batika na kati bakobi bako kende donc yeza kutu dikambo ya hypocrisie te eza kutu dikambo o te ke eza hypocrisie non c'est ça la vérité nous ton toka na vérité o to lobaka to bimaka bato mabe biso poison to lingi boyo kanite to lingi bo kabwani nzoka nde bo kabwani oyo si salama kala bango moko basala yango bango moko kende ko miteke pa ya satana bango moko kende ki ko pona lokoso ya mbongo depuis kala déjà bandaka kata papa dengela tiki biso bande ko lia déjà mbongo ya ba franc-maçon bande ko defa déjà pona bango balinga bango be nkamba balinga bateka yango balia bambongo bato balinga babotola biso nkamba papa de lunga na bande de ko futa ba nyongo papa sima ngimo kyanga ne ko silisa ba nyongo bateka ba mabele ya nkamba bayeba valeur ya nkamba te mais bozola bazo idéologie moko boye bomoni ba mate yango bomoni ba mate yango idéologie moko bidon idéologie moko bizarre ezalaka te ekimbangiste mona za elembo ya molimo mosantu aza na tina ya bato bakenda te
Mais so boni muto zo la bino ba mate ya boye boye ba kiaza ya bisote po muto za ya biso ko na mate ya boye te jamais jamais. Comment you zana papa to vani pendant tant moulai 22 ans 23 ans 24 ans ya ko bokabwa ya séparation église Kimbangisi baza côté biso mikolo nyonso Satan Paul Dibuya bango moko pe babimisa ki liloba wana ke Satan azapa na bango. Mais yo zoyela bato ke papa zolobela bango te bozolobela banani bakimbangiste ba o baza mukie bango nde bakenda nde baza bantete de ba o baza na kati ya Satana bango pe bakobima bakolanda pe kaka nzela wana po banzele ko mibale ya Nzambe na ya Satan. 26 d'église Kimbangiste 26 ya Satana église Kimbangiste nkamba ya Nzambe. Pourquoi bolingi hypocrisie bolingi vérité ote Daniel Dibuya omoni place ozo ko mibimisela koza mwana Satana yangoyo bolanda mwana oyo bomona niveau ya comportement. Batu bazali kosala ba fausses interprétations na maloba oyo elobamaki au mokolo mwa dimanche 22 juin 2025 na mboka ya Nkamba la Nouvelle-Jérusalem epai ya Yemoko sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Batu bazali koloba pe baza ko continuer koloba yango ete tangu ya lobi bana na Nzambe na bana ya Satana il faut kaka bakabwana pour respect ezala. Batu balobi à s'adresser na bandeko na ye. Non, non et non. Papa Simon Kimbangu Kiangani n'a aucun problème avec ses frères. C'est plutôt vous qui êtes en train de faire de telles interprétations. Bilonde bozotia essence likolo ya moto po epela kaka se kopela. Mais souka déjà yeye, comme Papa Diangenda le disait, qui vivra verra. Maintenant, quintessence ya message ya sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani eza boni boni. Tolanda na bokebi nyonso. Message na yeza kolakisa bana mibale nanzela mibale. C'est-à-dire bana ya Satana nanzela na bango, bana ya Nzambe nanzela na bango. Maintenant lorsqu'il a évoqué le respect, pourquoi? Tolanda na bokebi nyonso. Moboti oyo bino bozali baboti bozolanda ngai. Soki oboti bana mibale. Moko Jonathan, mususu Brenda. Mwasi na mobali. Jonathan a commis na âge ya 5 ans. Brenda a commis na âge ya 3 ans. Ovandisi bango mibale. Ba uti na ndaku na yo. Yo muto boti bango, ovandisi bango, obandi ko éduquer bango. Jonathan, soko lamuki na tongo, pesaka batu mbote. Tosaka batu na nzela. Soki batindi yo kendaka. Kolata ka mabete, zala na biema décent. Komela ka masangate. Kokende pe koluka banganga kisite. Po biso na famille na biso to simba ka kisite. Wana moboti. Olobi na Jonathan, olobi pe na Brenda. Ba yoki. Otei bango. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, ba koli, ba komi na ba 25 ans. Brenda. Soka bimi na nzela. Bonjour maman. Bonjour papa. Alataka décemment. Afinga ka batute. Achola ka pe batute. Soki batindi ya kendaka. Mais Jonathan, soki batindi ye. Ah, ngana kendaka na bitinda te. Amelaka masanga, afimaka, asala makambo ya mabe ebele. Mais bazwaki bango nyonso éducation et pas na yo maman. Mais praticabilité donc, la mise en pratique est comme différente. Jonathan azotosa te, Brenda azotosa. Sikoyo soki batu bakomi ko pointer du doigt. Jonathan, bakoloba ke Jonathan za impoli, to bakoloba ke ba parents na ye ba échouer na éducation à Jonathan. Bomi pe sa réponse. Bakoloba ni, ba parents ba échouer, n'est-ce pas? Manque ya respect ce sont pas yanani, ba parents. Mais ceux qui balingi ba féliciter Brenda, ba remonda banani, ba parents. Ah ba parents ne ba dika qui est bien. C'est ça le contexte ya message à Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est-à-dire bana ya Nzambe na ya Satana, lokolo bazana ndaku na ye tata na kati église kimbangiste, tata ateyi bango mibale nzela moko. Yo kimbangiste komela masanga te, soki nga na lobi photo ça. Mais côté la mise en pratique, toujours mona siko ke bana misusu bazo tosa, ba misusu bazo tosa te. Oyo bazo tosa te exemple, ba yebi que kimbangiste abundaka te so na te amelaka masanga te.
Mais bamoni kimbangiste moko na bar azomela ba bouteille castel ebele. Batuni mais papa na bino nzambe na bino alobaka bomela boyete. Yozo mela boye po anini. Talinga te. Kimbangiste azomisi réponse à bongo. D'office nani azali ridiculisé. Nani azali mal vu. N'est-ce pas que ezali papa simo ki manki ngani. Yango lobi respect il faut ezala parce que tango bana na nzambe bokenara na bango bako tosa nzambe nzamba ko louange na ye. Mais satana soki bazaka na nzambe pa imoko nzambe ko la respecter te. Bokende kotanga na mokanda na Malachi chapitre 3 le verset 18. Boko mona différence entre bana na nzambe na ya satana. Soki soki botangi na mokanda na 1 Jean chapitre 3 le verset 9 qui nous a 10 boko comprendre. Le message de papa Simon Kimbangu Kiangani et visaki bande konayete pe eko visaka bande konayete parce que nzambe za muta ya ba jeton te. Tous à la ramailler et tout tika ba fausses interprétations. Merci et bonne compréhension à toutes et à tous. Ciao. Mais tant que l'obaka kuna bato belé ba comprendre na bango te. Et pour bato belé ba kuma kolanda ye ba kuma idéologie na he. Oko bimaka ba oyo kaka bazaba bana na satana pe. Mais bana na nzambe. Ba o baza na connaissance bano tata pona ba kobunga nzela te. Jamais ata pasi. Tozaka na ba papa na biso. Makambo eze belé. Bolanda analyse bidon oya salaki. Donc pona kaka ko manipuler bato. Manipulation. Et puis tozaki na moment oyo bato wana batelemi po baya ko déstabiliser lingomba nkambe kufa kaka. Ezaki programme moko bazaki na décision. Bazalaki na décision ya makasi. Mais ye azo ko sala analyse mususu azwi likambo yango a minimiser yango donc maloba ya papa a minimiser yango. Donc ekoki ko papa koko lobela bandeko na ye te po nzamba za muto ba jeton te wana ezaki jeton te azo teya et puis azo ko loba ke bana na nzambe na bana ya satana to kabona po respect ekota. Alors bango ne bapona nzela na bango yango wana nzela na bango ya bana ya satana. Ezalaki moment oyo bato ya 26 bazolinga bayankamba bazolinga bayana makasi. Eza pe na moment oyo papa soki ba okianga na lobelaki likambo yango mais azwi likambo yango akitisi yango. Le papa azolobela bango te akolobelaka pe bango te azolobela nde biso bana toza na ndako ozomona. Donc comportement yango bato wana azo ko valoriser bango kaka quel que soit mabe na bango ye aza ko tombola bango quel que soit ba erreur na bango ye aza ko tombola bango po nani po aliaka bambongo na bango yango wana il faut atombola bango po andima déjà ko salela bango po bango eza ndenge na bango basombaka bato basombi yo siko tango makambo ezobima yo okoya siko na internet ya ko komisa yango propre ya ko laver bango ya ko laver image na bango yango ya salaka. Tango fubu papa aza ko loba tango basali inauguration na bango ya fubu papa sepelaki ya tamukete pona nini eloko o bango basali ezalaka te ko défier nkamba mutu nyonso asepelaki te biso nyonso tomonaki o bango basalaki ezalaki malamu te po baza ko défier baza ko bundisa yango wana moma likambo pela papa bimisaki ya numéro pona nini po aza ko défier papa yeko bimisa vérité oyo bato bayebaka te ke Paul Dibuya ye wana numéro mabe oyo asalaka na tango wana ayeli suko sala ngo na tango oyo. Mais Daniel Dibuya azui image ya Paul Dibuya ya temple satanique na bango eloko nini asali ayeko a publier yango mais azoya na langage moko boye a publier yango azo lakisa donc koko a publier yango aza ko lakisa yango penza temple ya fubu
Donc ça veut dire que azo panza mokili bo mona temple ya fubu yango mais azo ya na ilobeli moko boye pona nini po comprendre ete mais nga na comprendre ki ayaki pena lakisa temple esili temple etelemi temple ya fubu yango mais aye na manière moko boye bolanda. Très bien, Bozali et Belé, Bobonde Kozela, papa Daniel Luboya, a se prononcé na sujet ya inauguration au Salemi Namboka Angola le 16 août. Déjà na lobaka na bino que temple oyo ta siko bopandi ba misu, bozi na lobani. Bata polémique, d'abord pandi ba misu na olobelo te. Que chacun garde sa bande. Biso to genda nkamba, to tika na nzela nkamba. So bope ba genda Angola ba Angola. Que chacun garde sa bande. Bonga ozi a créer polémique. Papa dena ramta polémique te. Na olobelo te. Que chacun garde sa bande. Monde to zaka na mutuka. So bat ba na sens ya droite, ba kota na gauche te. Malamu tourner. Obe ba na gauche, ba kota na droite te. Que chacun garde sa bande. Bondo zana lobani. Bino na songi bino na oloba te. Daniel Dibuya mwana zandoki. Vraiment, aza vraiment démon. Eloko nini asali? Aye apesi date ya temple satanique. Donc aye apesi date ya inauguration ya temple. Et puis le colon dango a commis temple cinquantenaire. Aye kaka apesi date ya inauguration, azui yango pe atie wana pe aza ko balola yango aza ko tourner yango pour alakisa bino ke temple cinquantenaire esili. Yango eloko asalaki apesi na date ya inauguration. Aye na esengo nyonso, alobi na esengo nyonso. Likolo nango akomi temple cinquantenaire. Bino bozo mona akomi temple cinquantenaire. Donc ayaki na makambo mosusu ya kolobela te. Ayaki kaka alakisa bino temple cinquantenaire apesa na date ya inauguration. Na suka nango alobi aza muto polémique te. Yaza muto polémique te. Bokanisa ki na koloba nini? Nzoka nde oyo yaki kopesa message important oyo yaki kopesa ya kolakisa batu temple cinquantenaire. Pe ya kopesa na date oyo ba inauguraki. Bomoni mawa. Bomoni image ndenga baloli yango. Azo tourner image kolakisa bino temple wana. Kolakisa bino temple wana azo tourner image. Mais alobi akolobelo côté. Mutu na mutu a garder bande na ye. Donc mutu na mutu a garder bande na ye. Ça veut dire que o batongi wana eza problème te. 26 eza ya bango eza église na bango, bango ba continuer na nzela na bango, biso pe bato continuer na nzela na biso. Mais nzoka nde yango te liloba o fo abimisa. Yango te ata lelo bato wana baza kuna bazo komona biso mabe, biso ba oyo. Lobi tango bakokoma kolela bakokanisa ba message nanga o ba osimba mitu. Po papa za koloba bien. Ke bisika wana eza malamu te. Temple wana eza malamu te. Biso moko tomoni yango. Eza na ba makambo nyonso kuna eza kolakisa bato nyonso basalaki ba émission ba lobby. Eza na ba pyramide. Eza franc-maçonnerie. Biso tokote ya bato. Un kimbangiste okote ya bato bo kende kuna te ezali esika ya mabe. Dota bozo komikotsa kuna bozo komikotsa nde na libumu ya Satan. Eza esika o Satan préparé source na ye. Esika wana nde siko ezingi e déstabiliser nkamba. Donc nkambe ko ya esika wana etelema. Tellement ba kota pete bomona katile loke place on ezaka na pouvoir te hein. Eloko te babondela na kati te libanda. Na yebisaka bino. Inauguration nango nano esalama te. Inauguration nango ko salamaka bien soki bakoti nkamba. Ba yibi eloko baza nango posa. Soki ba yibi yango bakei, batie kuna nde bakosalaka vraie inauguration nango. Nde bakoba kobondela na kati. Eza esika ya malamu te bote ya bato ke Paul Dibuya azali Satan réincarné na nzoto alati nzoto avandi na bato. Oya tongi wana eza esika ya malamu te. Lelo bozo mona ngo bongo bomona ngo lokwa propre kitoko mais nyonso ngenga keza orte. Donc po ate ya bato ayebisa bato bongo sala ngote. Abie polémique te. Nyonso elobami na nkamba.
nyonso tata za koteya biso za ko exception vérité pona ye aboyi yango alobi eza polémique yaza muta polémique te mutu na muta garder bande na ye oza muta 26 kende na 26 oza muta 3 kende na 3 siko boye bisanga siko asa nini internet est-ce que azopesa tata maboko po papa aza na posa tango to ba vérité likambo ndenge ezali pona kobikisa milimo ya bato balingi kobika po tokomi na tango asuka nzambe azobomba su makambo te bayebi so vérité ondimi malamu ondimi te eza problème te pourtant tokoma na tango yango bakotuna yo oyokaka te oyokaka te mama balenda isaka o vérité oboyaki yango ti bongo Daniel Dibuya ayelaka bino vérité yango te ye te yaki biso bongo te ya yebisaki biso ke kuna eza pe na problème te biso bato kuna tokova na biso ozomona to azosunga te mwana oyo azosunga te mwana mabe azobundisa lingomba aza kopartage ba image a publier na ye mais moko boye ayo kosala ignorance moko boye pona nini po bo comprendre ete manipulation totale siko biso biloko bongo tolingi yango te Daniel Dibuya biloko wana biso tolingi yango te oza muto yo o manipule bato mingi o choli lingomba na bandenge moko boye pona ba bébé spirituel ba comprendre yo te mais biso aussi to comprendre yo ke oza ya biso te famille ya bino biba boliaka bambonga bata 26 yo moko ti ba ko pesa o $5,000 ozwaka mbongo wana bakoki pe ko ya pe mbala moko te ke o changer langage bango bazalaka bongo te o soki ka ko changer langage ba rêver ba tebele ba kokima ba yaka bazana ba ndenge moko boye kaka pour comprendre te yango na Daniel Dibuya otambusela manango atambusela makana banière moko boye pour batma comprendre te mais biso auto comprendre yo Daniel Dibuya ozana pesa okimela te ozana esika kokimela te biso awa bana tasi mima okiangani oza fautif to kobimiso na mpoasa soki otengami okobimaka na mpoasa osakani mingi c'est fini pour toi mibimisa komi bomba noko tulisu te po ndenge oza wana oza so na esika te biso nde toza so koke deja na nzela no lie deja bambongo bato wana en tout cas wakimbangiste te ozalaka pe kimbangiste te ozalaka mozimbi so aza na kati ya lingomba omanipele bana ya bato alors Daniel Dibuya kokanisa te ke oza ya kobomba nayebi yo bien ezaka $5,000 wana ozwa te oza na bambongo oyo ozwa ya bato 26 yango oza wana kaka na munoko na ye aza kaka tata na bango Arma aza ko critiquer lingomba azo critiquer lingomba indirectement bato azo comprendre te bato azo mona eke te mosali ya tata azo salela penza tata ko azo sala mosali ne kitoko menzoka nde mbele ya double tranchant siko biso bato bongo esimbaka te na lingomba na église kimbangiste soki oza noka naître en tout cas ba naître balonga te libéral azalaka te l'église kimbangiste donc soki ozoyela biso na milimo ya libéral to biso na mpoasa po okozala pukuni ngembo te jamais okozala pukuni ngembo te non il faut olakisa identité moko il faut olakisa identité moko donc tellement opona de nzela na yo oboya na papa mbenza na papa zako donc oza kimbangiste te mibimisa lakisa nzela na yo landa batata na yo o banda olandaka wana landa batata na yo tango yo oza so esika kobomba mate oza hypocrite landa ka batata na ozo kolanda wana mibimisa obomba mi pe mingi c'est fini pour toi obomba mi mingi mibimisa biso tolandaka nzela moko nkamba c'est fini ba o bakenda baza ya biso te
okoyela biso moralité. Famille moko modi na bana bango nyonso botala bandeko na ye bomonde baza na ordinateur na ordinateur ka boye yango na mosala tata na bango apesa bango bayebi ordinateur na niveau moko makasi nde bazaki wana ka mikanda ya lingomba takataka na bana bango tu babondisi lingomba mikanda ya lingomba bazo ko photocopier yango na niveau moko ko pas possible baza ko bebisa ba programme ya lingomba ba contrat ya lingomba nyonso bazaka wana na ordinateur balingi koyeba te et comme cop na bango ya famille c'est fini bobondisi trop tolingi so ba hypocrite te non ki mona meso foi kanga kabino boye alors bandeko bino so bolandinga bokende ko tuna Daniel Dibuya soki nga makambo nazoloba nazokosa ayebi bien pe batu ba entourage na ye bayebi ndenge bapesaka ye mbongo na bato a 26 po akritikaka lingomba po akoma kolobela bango na manière moko boye erevese te mais abando kota na mitu ya batu po na nini bato baza na ba 26 wana pe bamona ka baza isika malamu po bamona ka kuna toza na problème te nzoka de yo fo ya kote ya bango esabonke kuna boza bobungi nzela bozonga mete akoyaka na mate ya moko bokuna boza bien biso pe toza bien po kokitisa ka bana wana mitema bandeko baza kuna bakoka koyeba nzela na bango te ya mwana rôle na ye c'est fini pour toi mwana ekoki meka su hypocrisie meka lisusu bébé spirituel. Alors bino bandeko oyo bolandaka bato ba 26. Donc ceux qui vont comprendre kaka te boko négliger nyonso nzambe témoin ezaka mutu. Témoin ya mutu ezaka nzambe. Donc atia biso bana na epona ko éveiller bino ko faire comprendre bino so boboyi na bino kaka tali bino suka nde ko kata likambo. Merci na bandeko nyonso bolandi ngai. Merci vraiment bozui tango na bino ko landa émission tina suka. En tout cas, bosana ko s'abonner te, pour continuer ko s'abonner, ko partager ba émission, ko aimer, pour epesa ka biso su courage ko yela ka bino lisusu ba matière ezebele. Musala oyo ezali nzambe moko apesinga force ya ko sala ngo. So ezali na makasi na ete nde nazate lelo. Nde nazate. Batala bena bato esprit faible baki ba foti bango ba mbongo bango wana. Bache bango pe visibilité ya makasi pona nini po balempa ka mitema bato baza kuna bavana na bango kimia baye bakaki kuna pe kimezana kuna problème ezate bana bango na nzela ya solo nzoka baza ko bunga so biso auto na tout droit vérité en tout cas bakotia bambongo anje pona nini basala biso ka bo ko ba vivre te mais tellement nzamba to ndana ngoya niso za kati na biso yango na mobako na bango ezate toza wana nga rôle na nga eza na kolonga bino nyonso naza na loboko ya tata moko te akokoka nga na kokwesa bino na olakisa bino ke papa sibonima okanga nazali tout puissant suka na bino ti ekomona na ti mokili bako comprendre ke mama o makambo lobaka azaka na réseau to ndimela ka été to échouer. Donc c'est ça, merci beaucoup bandeko, tomani à la prochaine, bye. Mabota bango ya awa koluka ngai nzambe Mokili